na nazana makambu o eza na famille na ngai. Papa biso asaki chef coutumier. OK. Biso akufa. Babotaka biso 5. Totsala misatu. Basi mibale na mobali moko. Papa na biso apesa pouvoir na ye atikango epa ya leki na biso ya mobali. Il faut abimana biso bana basi. Oh, ma tante. Papa na biso nde muta tika lwa wana. Ola. Bango baza na posa nenga za wana po avanda penda na kiti o papa tika. Il faut coucher nanga. Wana kosi. Kosi il faut coucher nanga. Po ba tsaimba mona ki ata coucher nanga toza wapi? Ata na Brazzaville, ata na Kinshasa. Mboka kuna deje koyeba ke esi abiminanga. Il faut na changer. En plus si sous mobile nanga aza musala nzambi. Aza ndenge moko na bino. Vous voyez? Donc quand on dit coutume, balobi chef coutumier, aza chef spirituel. Donc aza kozwa ba énergie ya bandeko na enyoso. Pour yazala makasi. Ils ont la conséquence pour les mamans zolo bawana. Mariage ko salate parce que ba retirer au déjà étoile. Azana nzungu pati. Nzungu wana ninge baye awa. Aye nango. Paso azo sala. Nzungu wana ifoza ya kufungwama. Omwata na osala bongo biloko moko eza na kati, ezo sala lokwa ezo nata, lokwa milinga. Siko nenga na sana Kinshasa awa, il faut aya na nzungu wana po na ndako nanga soki abi asala eloko wana grande sœur akotelema wana nzungu wana feza ya kota mutu nanga ba cérémonie alobaka. Tanga oyo nga sala il faut abandi ko loba maloba, azoloba maloba. Bokota ba bengisi bino bokoti. Oh. Oh. Tantine. Kosi. Mais ça c'est quoi? Mais pourquoi tu es ici? Oza pour nani? Raison est Mais bokota. Bokolo ka raison eza asoki eza nini? Yo bengi biso maka mususu biso to kuti bato belawa nini? Bato beli bato ndeti nini? Ba o baza banani? Yo inangeme to ba? Nga na ebisi bango est-ce que nga na beti na solo ya na ebisi bango penza ba mutu mutinde mulu muke héritier ya famille. Mais au lieu de m'appeler ici, muka to ka kuna mokuisa ti awa. Nga na tambola ka pamba te. Po ba o ba tambola ka nanga ba réclame ka ba droit na bango. Oh, tambola yo moko te. Bo bengi nga pourquoi? D'accord. Pourquoi? Ça dit. Bimana koste papa. Oui maman. Tala. Na ye apobili bo edenga bosunganga. Nga na ko bimana koste pona makamba famille. Oh. Abimana ye. Masa ndeko na abimana ndenge. Akobimana ye papa. Yana leki babima. Akobimana ye. Olingo diriger famille nanga. C'est yo za kapé babimana mona. Kutimi oyanga. Yo ndo olingo diriger yango. Eh. Ba o ba pesa nga yango. Yo leki bango na nini? Kosi. Ngela ya authentique, je t'en entendais. Nous sommes dans quel ça ya. Kosi, mais tu m'étais, hein? Keba na yo, Keba. Je suis pas là pour blaguer avec quelqu'un. Keba. Monsieur. Nabi Keba na yo. Monsieur Keba. Où yo ça la faire ça bien. Papa, aussi marité. Aussi marité. Aussi marité. Avec famille na monde. Ça c'est ma famille. Famille na ko bi mutu na yo. Yo kana ya bisayo, papa, yo kana on s'en fout ko la ngité. Tu m'as appelé ici pour oyer ba ota kana. On s'en fout ko la ngité. Na lobi boy, na otongo la voix. Parce que tu m'as appelé ici. Monsieur, non, écoutez, monsieur, Keba. Soit disant musala nzambo yo za, je te dis que nazo kloma wa. Ko ba on attend la na bango. Balekio. C'est plus que bitosé. C'est plus que bitosé. Papa Nzinzi. Okoya awa okotikala awa timu ko na. Mais Luto un cœur de coin. Mais son année. Mais c'est quoi Sandra. C'est quoi ta délivrance? Au nom de Jésus, ma colonne Kaba, Kobima Wate. Papa. Zonga wana komo na Yesu. Nazo pekisa yo pour la kota na. Na lobi ma colonne Kaba, zonga na komo na Yesu. Bazana posana yo. Elle a pouvoir monter. Et l'autre côté.
Bravo Jésus Ministry organise 2 jours de prières intenses du 25 au 26 mars 2026 de 8h45 à 14h juste. Sous le thème Remise et reprise. Venez passer des moments forts dans la présence des dieux et expérimenter ces miracles. Ouais, Jésus! Il y a un miracle maintenant. Yes. À travers ses serviteurs, car c'est lui qui est capable de prier et capable de tout. Retrouvons-nous dans la salle polyvalente Atomium, numéro 30D, avenue Kapenda, coin Kimbangu, dans la commune de Lubumbashi. Comme orateur, prophète Eric Kassongo, Thomas Fabien Poi, Maman Lydie Moukadi, servante Clarisse Ouechi, venez partager des moments de prière, de délivrance et de guérison avec le Seigneur Jésus-Christ. Juluric House, nulle part ailleurs, Katia Lubumbashi, la Golf Plateau, avenue Abidjan numéro 18. Un accueil chaleureux vous est réservé. Waouh! Par un service de protocole de très haute qualité. Une salle de fête pour toutes vos manifestations. Le décor vous est bien planté. Un espace vert pour tous vos banquiers. Un discothèque qui assure. Une ambiance totale. Merci Juluric House. Hey, alors là, Juluric House. Chaîne Chebiso Télévision, Facebook Chebiso TV, YouTube Chebiso TV, WhatsApp +243 97 35 88 380. Notre adresse, première porte Fikine, village Bracongo, dans la commune de Limete. Pendant 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi c'était mon bas zobo tate, ndi yango ko tala ke boka bwana. Et là on y yo senga biso a tout ça la nuit pour la tout c'est le contenu. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre chaîne Chebiso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci de la confiance et si qu'il y a la fidélité au Bopé Sarabiso, na Katia le meilleur de chaîne où la chaîne qui vous ressemble. Merci na sponsor numéro 1 de Chebiso Télévision, Isalara Jésus-Christ. À travers Jésus-Christ, à Pessibiso Santé, à Pessibiso Bana, à Pessibiso Mbongo. Nous sommes au Lugara Awa. Nzamba pesa biso. Batu na yango Chebiso qui n'a toujours les colos et zongara simate pour ani. Christ à moi, l'expérience de la gloire. Gloire, ils aura toujours partage nabiso. Merci à Papa Chikimoukadi pour nous repasser sa confiance et à Rosa Loco, la présentateur pour l'émission Lelo Bravo Jésus. Merci aussi à nos euros dans l'ombre. Merci à Madame Jesper Kachama. Merci à Papa Israël Monzo. Merci aussi à Papa Natrel Monza. Merci à Papa Zara Kapita pour nous qui toko au Bozo Sala. Nakatsa le meilleur de chaîne chez Bisso Télévision. Merci aussi à Pasteur Nyon Soro Bazala Nakatsa chez Bisso Télévision à travers nos prières. Les salarake Zamba Zanakati Nabiso rendez-vous. Ceux qui montoyé et ça la biso ne me sa solution mais Nzambe me taper sa solution. Merci à Papa Thomas Fabien, merci à Papa Eric, merci à Papa Bienvenu, merci aussi à Basali Nyonso, à Mama Witch Clarisse, Bisika Nyonso Bozali pour na ndenge bo servir Nzambe na motema moko. Bande ko balandi. Na zanga moko te na plateau lelo. Na zana ndeko oyo loka biso poto sumai. Souvent bato balobara toyebo pesa biso solution. Mais ngala lobarango ezalaka papa ili mutape sa solution te. Parce que Nzamba za capable ya kosi que soit même mutu mususu
pour que alobilaye après sa motoana message auto servaka à 100% yenda za la rendez-vous yende to rozalane na moment o yenda ko sunga le problème on de quoi nango nzamba pesa ngulu nzamba sungai amilengila yozo tala biso au s'abonner le mieux s'abonner dans le meilleur de chaîne aux achats de télévision tant on a ba émission mosus oyo et différent ni le moroté le contraire émission oyo ils ont la prédication pour nayo aux autres opportunités que l'église mais tant on a devant cette émission ils ont côté ça on a présence en Zambie bisika marabande ko simba à travers cette émission biku kezo fonga maman ko simba tous en mois de mars yo on a hôtel émission yo ba ngala hôtel émission na mona mamu c'est les gars ils allaient aventure le temps est venu s'abonner au land d'émission. Apôtre de la nation, Papa Delema, la paix Binombote. Shalom, que le Seigneur nous bénisse. Tout ce pays gozana bino na oesika pour l'émission le Prophète Jésus. Merci. Bonne santé physique. Nzamba zoba te la biso na mawanaye, ngolu ya nzambe kaka. Les coloniaux sont comme la Bible dit qu'il renouvelle sa bonté chaque matin. OK. Donc toujours compter quand la bonté en Nzambe. Tongo yangoyo, apesi makasi, apesi kimia. Gloire à Dieu parce que ce gars peut s'agiter mais nous allons le contrôler la paix si tous rendre toujours grâce et pas naï apôtre est venu mes arts moko pour na bande ko ya grand katanga équipe mobile bravo Jésus et eux sur le terrain ça c'est une très bonne nouvelle pour na bato to ya katanga bato baza pembeni wana na loja katakokombe bamboka nyoso za pembeni wana ezali grâce au Nzamba Salibino. Okay. Parce qu'au moni bravo Jésus, c'est vraiment une famille chrétienne. Oyo batambola kana ainsi dit l'Éternel. Nous avons pris le message yakokene na Katanga, mais je bénis le Seigneur parce qu'on a eu aussi le temps yakosambela pour tout confirmer ce qui message wana uti pa na Nzambe, to uti na posa na biso. Okay. Et quand nous avons prié gloire à Dieu, Dieu nous a confirmé que yé muto atindi biso. Donc de là nazoye bisa bandeko nyonso ya Katanga arche zoya na Katanga uzana problème uzana difficulté uzana posa okutana nzambe ya bravo Jésus sport ezoleka adresse eyebani et date eyebani boya ebele to ya kokumisa nzambe quel que soit problème uzana ngo il y a un Dieu au ciel le Dieu de bravo Jésus akutana mabota. Merci beaucoup apôtre de Lumba et bandeko nyonso ya Katanga moni nzambe to matindaka apesaka na provision alors nzambe atindaki Jonas aki na Ninive ata boyaki mais tant nzambe zombisi akende akoyaki na mai mbisi memaki yeti na lie o esengela gazali na ina loboke na mutu nyonso za na problème oza na difficulté yaka le rôle les mandat o nzambe na tingi ki pa bravo Jésus lo lengi oye et oza lo lengi ozonga te Jésus Christ a oza le rendez-vous maman na pesi bino mbote bonjour papa. Tout ce pays gozana bino na oesika yambo kozong sa malobe pa na bino na présenter bino d'abord l'apôtre de Lumba Otozanaï et moi c'est papa Eli kapina sa serviteur de Dieu alors apôtre de Lumba yambo to ka maman pour na problème wa yenango tozong sa comme panzambe sur votre permission surtout pour tout sambe ozala kana yo nzambe a bravo Jésus nzambe to tombola kabutu moyi to pesa ka lokumu nzambo apesaka solution na mabota nzambo apesaka solution esika mutasuki nzambo ona ito kotombola na émission na lelo tolingi ozala nzambo pesa biyano pesa solution simba mitema osala de sorte que comme no Yesu ekumba makati na sika o kimia boboto bolingo ezala kati na biso na kombo na Yesu amen amen maman comment vous allez Ma tantine. OK mama tantine mama tantine toyambio problème est anino et merci papa pour passer la parole. D'accord. Na landaka émission tellement mingi. Bani nanga penza akotanga na landaka ngo trop et ça makambo bien, et ça ba conseil bien. Nde na landaka ngo. Yango ngam ko lelo na sana ba problème tellement ebeli. Na bomba ba problème ni wana trop. Yango na ebike awa ndi no zulu ngo solution. Pas problème ngo zani ma tante. Yango na awa na sana problème na famille na ngai. Biso ta bana ya to tambunga na utambuka. OK. Na utambuka. OK. Na utambuka ndi na ya Kishasa na yako tika bablo na ngana banda ko yana ngo na sala lena retour.
mais pour le moment na yokuta na mutu moko a proposer nga tozo vivre na ye bien to vana mais tellement nazana makambu o eza na famille na ngai na solola pe na mobali na nga makambu wana penda nyonso te papa biso asaki chef coutumier. OK. Papa biso akufa babotaka biso 5 bande kunanga basi mibale bakufa totikala misatu basi mibale na mobali moko. Problème esalaka nga pasi ti lelo ndi naza boye papa na biso apesa pouvoir na ye atika ngo epa ya leki na biso ya mobali. Mwana suka na biso tellement eza coutume ya mboka ndenge esalamaka ndeko nanga mobali wana papa na biso aloba na ye il faut abima na biso bana basi. Oh ma tante s'il te plaît maman nanga petit frère na bino abima na bino bandeko na ye abima na biso bandeko na ye. Oh papa na bino mutu aloba bongo papa na biso nde mutu atika lwa wana. Oh là pe abanda déjà asalango déjà et puis ba grande sœur ba oba kufa pe aye ko salango pa grande sœur na biso o atika loko amona liboso. Oh pe tango asala rango tozala wana ba coucher accoucher na biso ko abima na biso o sala wana nga na omona abima na ndeko na nga wana siko etikala abima na ngai manga na yaka nanga Kishasa na teki bilo nanga na zongi Kishasa na teki bilo nanga na zongi nde na yaki kokutana na mobali wana tema asa pasteur a proposé nga il faut balanga pour le moment nga na esololi na ye nazonga kabite okozonga lisusu mboka te il faut na zolo ata moi studio pour le moment ovanda nga bina tiki bandeko nanga na mboka il faut nazonga na ke ko rejoindre bango ponga na yaka oteka bilo ko habiter azola nganda kunde na kuma kuvanda na bengisa pe bandeko nanga ngomi bale baya tuvanda na bango mais ndeko nanga mobali wana ti aya kolanda nga ana Kishasa po avanda na kiti bokonzi oyo papa tika il faut bimananga parce que tellement nalanda ki mission na bino ba conseil mobali nanga te yakanga mama ba kutimi wana ba lien wana photo kata yango nga na ye awa na ye koloba kana nga na ye kopesa ngo epa na bino tellement bino mpe boza basala nzambe soki moye kozala omeka na kobenga famille na nga iya oteya bango ntango mosusu bakozonga mponga nini naza boye nana posa avana na ndako ya libala nana posa na bota ya na nga na mwasi banda babima na ndeko na nga abota te abala te problème na ye nyonso ekoma ndeko na nga il faut asalango banjenique ndeko na nga il faut somba sous-vêtement soutien suki elamba lipapa il faut ndeko na nga asomba mobali atikala kolinga ete tindenga ko azokoma deja mokolo makasi non namona te mobali atia ye deja ata shia pamba ata telemisa ye na nzela namona na te yango nga tellement nayoka mateya trop pa mobali na nga bamateya mosusu azoteya na église namona lokola aoteya bato te aocuki yango nde pa na nga ezobetanga na motema par rapport à makambo eza na famille na bino par rapport à makambo eza na famille na matantine papa ndeko nongo mobali komoni na pa komone kosi est-ce que abala te nazo biso kaka ndenge eza wana na famille na biso ezala bandeko na nga bakufa batikala kobala te atikata mwana te ke totalaka eloko ya souvenir eza te ye moko kosi abali te grande sœur na nga abali te papa nga naza na mposa na bala na bota na vanda na ndako na nga nasala foyer na nga bana babenga nga mama bato barespectaka ngai kotambola boye vinini o papa na biso asemaki kati na biso matantine nalandi bino na bokebi ntango kosi azwaki likanisi ya kosala arts wana na grande sœur kombo ya grande sœur eza nani
Sandra. Maman Sandra. Tant que qui dit quand ça on a maman Sandra. C'est qu'il y a posé là qui sur place. Si bazo ça la art sexuelle on a maman Sandra. Wana eza obligé il faut telema wana. Mais ozalaka. Nazalaka. Nazomona ndenge zoleka. Osepelaka na ope nango. Bon. Apuyaka ndeko nanga. Salango. Pombongo ezonga na famille. Po biso yana biso azana bokonzi ke place mususu te. Ezalaka na famille na biso. Na puyaka ngo. Ba bien ni nango ememela bino makambo wana. Ba bien ni episi bino. O lelo bomo betela ngo peto. Ah. Papa. Toza penda na ba bien. Toza penza na ba bien, toza na biloko presque ebele na mboka. Bangobe, bantaba, presque biloko nyonso toza na bazamba. Zamba te me bazamba ebele. Oyo biso na mitu tozo dirigeant. Eza ya biso. Toza na mbongo, tozange eloko te. Toza pena na biloko ebele makasi. Parce qu'on a tellement na lingi yango te. Wana nazomo bien te panangai papa. Okay. Bango bazana posa nenga za wana po avanda penda na kiti o papa tika. Il faut coucher nanga. Wana kosi. Kosi il faut coucher nanga. Po ba tsaimba mona ki ata coucher nanga toza wapi? Ata na Brazzaville, ata na Kinshasa. Mboka kuna deje koyeba ke esi abiminanga bakopesa ye kiti akuvanda. Ndeko nanga mwasi aso puya ngopo ngape na puya kiye. Na tourna ye. Yepe na tourna nga aso puya na sala yango kaka. Papa. Na yoki mateya tellement trop. Il faut na changer. En plus si sou mobali nanga aza musala nzambe. Asa ndenge moko na bino. Makambo nyonso na yebisi bino na betela ye yango te. Place na ngena tuna pe ya mwana. Est-ce que soki papa moni? Problème nde yango wana. Yango na lingi. Ne mobali nanga. Ne bandeko nanga. Baya awa, bobengisa bango baya awa. Balanda mateya, balanda lo bango na miss na bango nesu na mobali nanga. Na ebita musu mobali nanga ko limbisa nga pona bino. Mais na ebite bandeko nanga soki ba olimbisa nga soki arrondissement. Ko si penda ye azan obligé il faut ça là. Tellement alobi na rumeli mingi na Kinshasa banda na ye Kinshasa na zozonga te makambo ekomi déjà prêt. Il faut ngana pesa ye nzoto pour pas faire na kiti. Et je la karanga so ka ngana CD esili. So ngana na pesa o CD makambo wana te. Bo edenga yango na ye awa. Bo edenga makasi papa bo tikanga te. D'accord maman Tantine. Apôtre Pierre. Koyoka maman ne azoluba ça prouve suffisance que pour ça la art wana na bonzo to boiti. C'est qu'il na niveau pe ya physique ezala na ba bilo mo esalamaka. Est-ce que to bané ko salango vers grande sœur? Bikila kilani na bané ko sala. Bilo nini ezala ki lokola na matériel physique du genre que o ezaki tout en tour na ye pour akoma na niveau ko coucher na grande sœur na place wana. Pour yo zala ki wana o mona ki ndenge bané ko leka. C'est ça qu'on appelle la cérémonie. Okay. La cérémonie mobimande salamaki. Cérémonie. Langage pena clair pena pour la indi la cérémonie. Cérémonie zalaka. Vous êtes nombreux. Bozo salelo comme lem sozo tumba taba, bozo bomantaba, bozako salelo comme au lait de tous. C'est ça qu'on appelle la cérémonie. O salami na kati ya libota o. Yango moni tobeta kasete makambo ya ba coutume ezalaka fondé na Bible te. OK. Ezako détruire ba mex ya batu ebele coutume basomba kangote. Coutume ba kabila kayango te. Coutume ba hérita kayango. Ndenge mama zolo ba yutaki pa ya papa. Et kitisko yo et pa ya mwana mobali. OK. Mais moi na mobali kiti pa na ye aza mwana yasuka papa mwana yasuka donc leki biloko azo sala eza biloko papa na ye pasalaki biloko pe koko na bango salaki
Donc, les générations. Les générations, bah, hériter. Maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que retirer bah, étoile. Où ils ont les colonnes, na moko, pour na ko pesa ngo ipa ya muto, bah, tombole le kola, chef spirituel ya famille. Vous voyez? Donc, quand on dit coutume, bah, le chef coutumier, c'est chef spirituel, chef ya famille. Yé muto, azo konza. Azo konza famille mobile. Donc, aza ko soit énergie ya bande kona nyonso. Pour yaza la makasi. Ils ont la conséquence au nez maman zolo bawana. Mariage ko salate parce que va retirer au des étoiles. OK. Au kobo tate parce que va retirer aux étoiles. Et puis au komaka ko dépendre kaka na ye. Ata ba pesio $10,000 au sala makamo kende libusote. Au komaka ko dépendre na ye. Ndenge maman le biata ba bande hygiénique, il faut kaka ye. Donc au komaka ko dépendre na ye. Et très souvent biloko wana et détruit ça capé po nzoto ya moto. Au mona mwana mwasi ozana jeune âge moko normal moko miloko mkolo au fané. Parce que ba bendi énergie na yo nyonso. Ba tiki yo pamba. Yango moni ndeko na ye bazulu kasiko étoile na ye. Mais problème est pas na ezani na zane étoile moko ya makasi. Parce que étoile na inde ce ko vandi ça lekina. Nakiti. Ouais. Ceux qui ont une étoile naïe qui avant nakite. Mais ceux qui ont raté aux étoiles naïe, c'est de là que porte les autres font ma pona liwa. Donc il y aura des morts d'hommes dans la famille à cause de la coutume parce que coutume c'est un peu au respecter. Pour exemple coco mobimba, il y a des esprits, il y a des coco où ils font les mises sur tala. Mais ceux qui coutume va respecter en côté des lois et donc les cambo yo mama zoboya ils ont font la paix porte na liwa na katia libota mais les cambo pas zoboya et ko font la paix porte et ceux qui libota na va comprendre délivrance pe ko tapo bangonya so bakamula. Gloire à Dieu l'homme de Dieu. Maman Tanti. Papa. Olandi lolengi mosai na nzamba lobi na boke binyos. Alors na part na bino na ndenge miso mona kibino. Quelles sont les cérémonies basalaka et pas kosi pour asala art sexuelle na grande sœur. Azana nzungu pati. Nzungu wana ninge baye awa aye nango. Wana etikala rate. Fo nzungu wana tangu yo azo sala azo bimana ndeko nanga mwasi. Nzungu wana akotongo koto mutu ya grande sœur. Atango na mutu nde grande sœur alali, atango na mutu na yeboe. Ngana telemi na kote ma mupanzi na koza na kota makolote. Il faut na tema mupanzi. Nyoso azo sala. Nzungu wana il faut za ya kufungwama. Au moins tanga osala bongo biloko moko eza na kati, ezo sala kwa ezo mata, biloko milinga. Ezo mata likolo. Ezo mata yekuna ba osala musala na ndeko nanga. Ngana temi misu nanga ezo muna nyoso wana. Sko nenga nazana Kinshasa awa, il faut aya na nzungu wana po nana ndako nanga soka bi asala eloko wana grande sœur akotelema wana nzungu wana feza akota mutu nanga ba cérémonie alobaka. Tanga yo nga sala il faut abandi ko loba maloba, azoloba maloba après amati bikola ndeko nanga. Après nzungu wana bafungole milinga ebandi ko mata. Ezo mata likolo. Papa ngana boyi eloko wana, ngana vina ngana boyi. Mobali na ngaza mosala nzambe. Alobi ba lieni so ya famille fokata. Tanga zote ya papa nazo kaka pasi. Nazo kaka pasi pe na famille na ngai. Papa ngaza na posa na bala. Naza pena na posa na bala. Bosunga ngai. Na ye awa po bosunga nga. Botiki vina nge baby. Vie beba te na kombo na Yesu. Yango tanto lo nzambo yo, les gens me disent que boule qui sera pe mingi, tous les qui sera te. Paul lo bango na 1 Corinthiens 2:5. On sait que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas attendu. Nzamba sala kana bato ya lingi. Mamonde kwa zoloba o mona ngote, o yokate. So nzamba linga ki yete, elinga pe bima awate. Ndeko nanga kima pembeni na nzambe.
ndeko na yo moko sœur na yo frère na yo mazo ndima ko bima na yo ensemble pour na protéger ko eza pouvoir familial ndeko mo so tozana ilongo mama tanti problème wa memi na kati ya oisika ndeko na ye moko oyeko abengami na kombo ya ndeko pousse abima na grande sœur na ye parce que azali ou azo hérité pouvoir azalo la chef coutumier parce que papa na bango azali chef coutumier yeta mon papa akufi il faut yenda vanda na trône na papa et seigneli na ye abima na bandeko na ya basi pour hériter pouvoir asala on a grande sœur à liboso et comme na tour o ya mibale nzamba sali ngolo alingi mobala pasteur nde ye po na yazaki catégoriquement non yango ina oisika ndeko ozotala biso tolinga nzambi soko lingi nzambi en retour nzamba ko ba protéger maman tante papa tokozwa pose moke po to sala effort ya roloka bandeko na yo o ebengami na ndeko kosi ainsi que na grande sœur na yo Sandra parce que yo pesi biso problème mokonza mboka lira lito imorote to yo kapé soki ezalaki lolenge ni et en retour Zamba oisika a resuna biso tozwa sport ya orphelinat Bravo Jésus après tu ba rozonga na oisika mbote bana nzambe nyonso eza ngai wabino mama Lidi Mukadi na ye kobeta porte ya mwana nzambe nyonso kolesa baorphelin kolatisa baorphelin ozodefisa nzambe ntango ekokomela ona moma moko ya pasi okoyebisa nzambe kaniselanga lokola eza parmi bapromese na ye asalaki akozanga te kofongolela yo manimisa ya lola akozanga te kokitisa lobiko na ndako na yo na misala na yo akozanga te kofongolela baporte akozanga te kobukela yo bahotel oyo etongama depuis bomwana kino na ntango oyo okomi na yango molimo mosantu aakompagne etouche mwana na nzambe moko mpona kopense na orphelinat Bravo Jésus. Nous qui mangeons à notre faim, les orphelins n'ont pas cette chance. Faites vos dons. Orange Money, plus 243 18 89 886. M-Pesa, plus 243 82 01 22 226. RTL Money, plus 243 97 666 66 04. Le nom Mike Mukadi. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Bravo Jésus Ministry organise 2 jours de prières intenses du 25 au 26 mars 2026 de 8h45 à 14h juste. Sous le thème Remise et reprise. Venez passer des moments forts dans la présence des dieux et expérimenter ces miracles. Ouais, Jésus! Il y a un miracle maintenant. Yes. À travers ses serviteurs, car c'est lui qui est capable de prier et capable de tout. Retrouvons-nous dans la salle polyvalente Atomium, numéro 30D, avenue Kapenda, coin Kimbangu, dans la commune de Lubumbashi. Comme orateur, Thomas Fabien Poy, prophète Eric Kassongo, maman Lidi Mukadi, servante Clarisse Ouechi, venez partager des moments de prière, de délivrance et de guérison avec le Seigneur Jésus-Christ. Merci na bandeko nyonso basungaka bana na carte orphelinat Bravo Jésus. Orphelinat Bravo Jésus ezwami na commune ya Matete na carte Viasa numéro 27. Ndeko papa ndeko mama yaka kosunga bana wana. Ba orphelin wana bana posa na yo na ngai pour que ba vivre ndenge sengeli. Souvent na lobara musapi moko esokola elongi te. Mais soki sangani 4 5 esalara aswa elongi sokama. Papa shikaza musapi moko. Bandeko balandi toza 3 4 5 yoza na Asie yoza na Amérique yoza na Afrique to sangana to soutenir bana balia balata be bana wana bakana kozala ba orphelin te mais nzambe nde na ngolu na ye no moni ba para bazalaki bango te ba misusu ba para bakufi na est to kendaka tina est pona kozwa bango siko
moi un plus na yo ko sala wana ikosunga bana balia bien balata bien. Maman Tantine, et Rosala vraiment surprise c'était pour yo parce que bino nde boyo luka biso excusez nga ko benga mutu yote parce que za maman ko bengo yo ezalwa ko citoyen yo oyo luka pose solution. Alors on nga na kosenga na yo batela kimia ezia esika ebitumbate ezia esika otozo luka vérité et triompher loba vérité to convaincre bandeko na yo babima na se ya koti pour tout monde loboko na nzambi na éviter apôtre Pierre so na koko baksani ni place wana. Gloire à Dieu, nzamba zo lokumu tozo croire toujours na puissance imminente de l'Éternel que nzamba triomphaka toujours pour moni makambo ya ba coutume na lobaka chaque fois ezalaka na kindoki na se. Mais nous sommes les enfants de Dieu, le serviteur de Dieu, toza likolo ya kindoki. Quel que soit problème, toza likolo vraiment kindoki. Donc to continuer, nous sommes bravo Jésus pour nous apporter sa solution pe kimia na kati na mabota. D'accord. Papa Israël, soki bandeko bakomi bakokota, est-ce que bakomi? Pourquoi vous avez tiré un micro? Pourquoi? Bonjour. Il y a un problème? Il y a un problème ici? Bonjour. Oui, bonjour. Je suis venu pour respecter mes Bonjour, maman. Bonjour. Est-ce que problème est Aline? Problème est Aline. Nini ya kobengisa ngai awa. Tantine. Nini? Bokota babengisi bino bokoti. Oh. Tantine. Kosi. Mais ça c'est quoi? Mais pourquoi tu es ici? Oza pour nani? Raison est mais bokota bokoloka raison eza a soki eza nini? Yo bengi biso maka mususu biso to kuti bato belawa nini? Bato beli bato ndeti nini? Baza banani? Oh, Kosi. Tu veux m'expliquer quoi? Awa yo ko sala nini et pourquoi je suis ici? Ko ganga te. Oh. Eza place ya bato. Yo compte que bato baza sérieux. Tantine, biso to tuna yo. O bengeli biso na problème nini? Est-ce que s'il vous plaît? Papa. Est-ce que vous pouvez vendre au mimière au Isika? Chef, pourquoi vous avez un balcon à Zonga? Na ko vanda ndenge nini? So azande ko na yo. Il faut pas problème ni combien. Mais so azande ko na yo te. Problème ni abomi. Abomi mutu. Kasi to ko vanda boyete. Mais yo ko ngombe. Kasi mutu ye batte soki abomi mutu. Ko vanda boyoka soki na bomi mutu boyoka. So reconnaître azande ko na yo. So ça na likambo à commettre ya mabe. On vanda yo ki ndeko na yo. Est-ce qu'il a fallu que tu puisses m'informer ngai moko au lieu de passer quelqu'un benga nga kwa yebisa ngai que non yaka problème ezate yaka? Pourquoi pas yo benga ngai? Yo moko pe ndeko no abengi yo yaka ma place moko boy. Fais moi ça. Yo okuti penza batu yo ozala ndeni. Moi je m'appelle Papa Eli. Papa de Zaneza, apôtre Pierre, Papa de Lumba. Apôtre? Oui. Vous êtes un serviteur de Dieu, apôtre. Et si vous comment on s'embête là-dessus? Ya mama osambela te. Yo vanda Sandra vanda ndekulanga. Yo za ya nanga vanda. Kosi. Ya Sandra. Vanda te. Ya Sandra. Papa osambela te. Je m'excuse. To sambela. Bon za ko sambela. Na biso te. Ya Sandra. Attends que Yaya devant biso la seigne excuse. Est-ce que vous vendre la camounie zo déranger ndeko no tanti? Monsieur, je peux résoudre cette situation chez moi. Est-ce que vous pouvez permettre nga na bima na ndeko nanga? Na résoudre oui pas. De Cotanti, est-ce que ça prête à Robima pour qu'il résoudre Bambo de Banda? Tout sur le langue. Pourquoi? Pourquoi il dit que si vanda tout sur le langue. Oh, hein? Ngeke zaba makia ngeke na ngino nzoto na nitu nange. Pourquoi salini na salini? Hein? Problème est ça qui? Ya Sandra. Problème ya grave ça tout. Pardon. Dika. Comment la façon est innové? To vanda c'est pas un problème. Boso tomboka pana pamba boyoki na lelo côté boso tomboka. Attendez. Papa. Merci beaucoup. Parce que boso le na monora mboka ndi ba yoka ni ndi kwa place à revendre. Papa Kosi. To sepel ko yamba. Na oisika. Muge wa ben. Ngata moni ngala pona zala na. Nazo yoka bino. Ngote ka mboka na biso. Bito ngote ka zamba na biso.
Non, t'es Kazamango. Ah, et que c'était monsieur nouveau t'es bien à biso, et puis biso pété. Maman, s'il vous plaît. Bon, sa famille, tu sais que le goyama dit. Yonoza, héritier à famille. Boni va faire, boni business na famille. Vous voyez bien, on dit que non, il y a héritier à famille. Moi, je pense que non, ma sœur est là pour exploiter notre famille, c'est ça? Yo, il a mis tout bas. Ngana ebisi bango est-ce que ngana beti masolo ya na ebisi bango ça va mutine de mon héritier à famille. Ça va mutine famille ken mam. Na ebisi bango tout ça bisa tout héritier de biso famille ça mobali. Oh kosi. Si quoi il faut na bomba. Il faut na bomba. Na ba trazanga moko bobengeli ngai nini? Bango to na yo. Oui. Le lengi ni to ko dérouler poto ya to zo pata beta la place au bino bozali peut permettre biso na kanisa ke senga ki boya ici ko ngana vandaka nde wana bonga ki boyeba ndenge ni bokozwa ko muzana ngo senga mais au lieu de m'appeler ici mukatuka kuna mukuza ti awa ngana tambola ka pamba te po ba o ba tambola nanga ba réclame ka ba droit na bango oh tambola yo moko te bo benginga pourquoi d'accord pourquoi ça dérange pas mutaza pembe na yo azandi ko na yo propre maman Tantine papa pourquoi expliquer papa ko clair et l'autre to bengela ki Nangoloba papa aza pembe na yo papa kosi tinga na ye awa na ye ko poser kana nga awa nga na obima na yo te nga na posa na bala nga na posa na bota en plus mobali na nga aza pasteur nga nini gratia Sandra zongela na respectaka yo posa ya nanga zongela tatine na zongeli zonda na lobi ke nga na kobima na kosi te papa oui maman tala na ye apobili boye denga bosunga nga nga na kobima na kosi te pona makamba famille tino obima na ye oh abima na ye masa ndeko na obima na ndenge akobima na ye papa ya na leki babima akobima na ye Sandra na biso eza mibeko na ya Sandra oh eza kutini nga na kati balia wana nga pa na nga na bokutini akobima na ye poni oh monsieur mais obima na ye la première chose moi je te respecte mais je ne peux jamais accepter Moutou Abenganga Awa pour humilier personnalité ou nga bapesa. C'est humiliation. S'il vous plaît. C'est humiliation tes animes. Oh yo ça les humiliation. Humiliation animes. Non, tu veux diriger ma famille? On veut diriger ma famille nanga. C'est yo ça capable de mona. Coutume oyanga. Yo no diriger yango. Ba o ba pesa nga yango. Yo l'équipe ba nini? Ndasko na boko pesa ngo. Sandra pesa. Tantino mato muke saba ve ya Sandra inki tantine keso sa sabu na mungu na bana na famille ai na sala ngote kosi 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 ngela ya tantine je t'entendais nimesonza kesa ya kosi mekete hein ya kinki papa keba na yo keba je suis pas là pour la avec quelqu'un keba mais keba na yo monsieur keba zalata quand même keba na yo biso yo pesi la respecter la personne pesi la respecter pourquoi tu m'appelles ici pourquoi mais ça c'est mambuyo zo ça la verre ça bien papa monsieur Marate kosi Marate obima na ye ya Sandra mukena ba regret vraiment ya ngolo ya terrain no gagner na coutume papa o mande na terrain ni boy ba ko kushibe na terrain na otala non papa ya ke coutume na moi eza coutume na nga ya famille na nga c'est moi qui dirige ça ba o ba tikela kinga ba pourquoi ba tikela tu ne peux pas m'imposer tu m'appelles ici pour m'exposer oh ouais exposer famille na papa na zo pekisa yo ko simba ngaite ko simba ngate vanda Musani papa est-ce que naza posa musani nzambe awo to bino basambela te to ya koyoka zana to bino basambela te mbona yo te kosi liyo papa olenga te vanda non ozolenga mingi vanda c'est ce que je n'ai pas aimé s'il vous plaît na sepe na wote ozolenga mingi vanda papa nazo pekisa yo asima unve ndesa ngene wape kusimba unve OK vanda te ndazo to nzela moko to kusimba pourquoi simba yo te to nzela moko mais s'il vous plaît papa na pétition pour n'ambala souka n'ose même pas de me toucher papa keba s'il te plaît ali ozo ke na bonga ali ko de bio ko ninga papa vanda yango bino na bolingi na ke na bongo to ke nisiko na ali yo lingi kosi malimbi papa maman Tantine
Est-ce que vous êtes d'accord? Nous sommes d'accord dans côté. Vous êtes d'accord dans côté. Vous êtes d'accord dans côté. Et puis vous êtes sala yo. Vous êtes sala. Vous êtes meku sa meka tu na boire la meku sa wa. Vous êtes sala yo. Papa, on dit mango. Yo te famille na bouna. Na boina yo. Vous êtes responsable de la famille. Bon so kofi. Na lobi boy. Ndani responsable. So kofi yo. Papa na na ki yango na pina sala yango. C'est notre famille. C'est yo. Je suis clair. Biso so bimina leki no so nende ko so ka kufeza na mutu na yo. Yo me tadi. Ngeke nani? Ngeke nani na kaka famille ya samngela ndila munu tina suka. Ngeke nani? Naza congolais lokola yo. Papa, ça te concerne avec Congo Sali dans la famille là. Soki yende ko na kufi izala mutu na yo. Mabete, bo ba kufe sani. Eza peka na mutu na yo. Mabeni. Mama na yo pe mama. E bo siko sani. Mama mongo peshoni. Pesa nga nini? Est-ce que bali? Est-ce que on est connu? Kati ko bana te. Comme meka kuso bate. Yo ba mo sala mo malamu. On développer un secret à battre. Comment? Yo me sama ki mutingo. Yo me sama ki mutingo. Keti mtaka balabala wa makambu yae. Keti mingurbe wa makambu yae. Keti mumu wa yo. Utasema ki mutingo. Utafanya ki mutingo. Yezo mbebisa familia mu. Kosi. Malembe koni nangu. Ungesonga ngezo mbebisa familia yae. Héritage ya familia kwa héritage ya familia bebisa ngotu. Akofanda. Na bebisa ngotu na bona nga. Nga mobali na nga sa pasteur. Ngeta sala. Na ngeta sala yo. Maman tellement les gars. Mugaso ngeta sala yo. Quel que soit. Les gars. Sikanga na ovanda kuna. Sikanga na ovanda kuna. Ko papa. S'il te plaît. Total. Na sala loko te. Ngana za mobali nanga. Balenga le bino famille kati yango. Okatango te. Okatango te. Na kati yango ngana na posa na bota. Ma tante. Papa. S'il te plaît. Apporte les lemba. Tout ça na bino l'homme de Dieu. Et oyoki lolenge de kokosa lobi. C'est Cassandra lobi. Nini yoko kubakisa na oisi. Mama kumonana. Papa on a ata poso ba comme ngatino kina ngo pombo la boy ba boy baté ezani. Sandra. Mama Sandra. Papa na oyo. Atoza na posa ko yoka. Na yoka iloba. Nzamba lingi yo. Nzamba linga bandaka. Mama Sandra. Combien? Mama Sandra babotola étoile na yo. Ni babotola. Nazana étoile na papa. Mama Sandra oboti. Aboti te. Obali. Abali te. Abali te na Nazara déjà. Oza nana. Etalio. Quoi ça? Muke na goba kisi komesha. Ntima na mungu kumatia mpe oge pela munu. Papa, vous faites simba na nitu et puis ngeta regretter. Ngeta regretter. Mama aussi malanzoto te. Makambo ke tuba yo. Muga se plan na yo fe. Muta po ineza ndi. Na zo se plan na ngote papa. Zo se plan na mo so la te. Na zo ko mo so sa te. Oza te. Makambo etalio te. Yoka. Etalio te. Ya Sandra, kinga tête. Ya eke famille na monde. Ça c'est ma famille. Famille na kobi mutu na yo. Yo kana ya bisayo papa, yo kana on s'en fout ko na ite. Ma appelé ici, ko ye ba on tata na. On s'en fout ko na ngati. Na lobi boy, na otomo la voix. Ma appelé. Tu m'appelles ici. Monsieur, non, écoutez, monsieur, tu vas. Maman, tu sais que ça c'est on ça pour millier famille là. Oui d'accord. Papa. Tantine. Asa yo mo ko les gens là. Ngana de famille na biso. Yo solo ko tango ko na nini? Ya tango ko yo s'il vous plaît. Eza malade. Eza malade, faut eza famille na biso. Okomo déborder. Ou ça tu peux permettre ngana bima. Na obima nande kuna ngana mwasi. Okomo déborder. OK? Tantine obima nani? Na okende pa ite. Na obima nande kuna ngana. Ko kuna ngate. Na bina nande kuna ngana mwasi obima naye. Ko kuna ngate. Asa famille na ngai. S'il te plaît. Olingo so wananga ni. Parce que boza di nombre ndeko penga ki apo ko humilier famille na nga. Olingo so wananga ni. Oza makelele mingi yo kanso na pouvoir. Ana pouvoir. Oza na eloko te papa. Oza na eloko te. Oza pamba. Nazo kilo mawa. Oza pamba. Soit disant musala nzambo yo za, je te dis que nazo kilo mawa. Oza pamba. Ko ba on attend na bango. Balekio. Banzinzi otamola. Banzinzi otamola. C'est plus que bitose. Banzinzi. Okoya awa okotikala awa timu ko na. Mais si elle ne blague pas, ngana intimide bino. Comme ça ko intimide biso. Monsieur ngande ko tokende naye. Papa. Na okena yo te. Okena biso tanti. Na yetu de bino te na okena bino te. Oza eloko te. Tu y a rien. Et na mosini. Eza ba muna biso. Eza ba muna biso fa. Il faut yeba nzambe. Zongisa mutema sima. Nzamba tinda ko kobota.
Il faut beau. Naza moninga mo sekolanga. Bosko tamba sala nga ngoya zala. Mama yoka na. Ye bazala ke yoka mama. Amona kya. Mama na age na yo. Yo zo mona normal, yo zo mona normal leki na yo bimana bino na miswa bato. Eza normal te pourquoi? C'est ça coutume sengi bongo yo lingo imposer na. Eza kindoki ya salité. Eza kindoki ya nini? Ya salité. Yo mto sali yango. Apôtre. Papa bisa sala ngo bande connaître ki biso ndeki. Yo mto sali yango. Papa Delemba, s'il vous plaît papa, sur votre plan, chauffeur. Tu n'as pas honte toi. Tanti, yo besoin quoi? Yana dit. Yo besoin un copenza. Yo besoin tellement Sandra. Mutasonga yani nde. Mutasonga nde munu mutuke dirija famille yayi. Yina bankaka mepesa munu yoke na nyika munu. Yina mutatsuba utasimba na yati. Ye wa munu. Ye bitungisa samnaki. Ye muna pasha nki. Muke muna pasha. Mukena mutu mufe banga munu. Nanga ko banga awa. Mutu ve awa. Papa, bobenga kinga awa, lokola exposé famille nanga, je vais vous dire la vérité. Parce que vous voulez comprendre quelque chose aux anakata famille nanga. Nazo coutume o ewuti pa ba. Koko nanga, etite pa ya papa nanga, eye pa nanga. Coutume nanga ezo senga nga, il faut ça ma bongo. Lokola toki na posa ko yeba. Je vais exposer ça parce que c'est souci na bino. Pour ça bimisi yango. Na ko bima na bande ko nanga pour ko garder foyer nanga, famille nanga ezala solide. Eza mabete parce que ba boti nanga basala tiango ba koko nanga basala yango. Muku basala yango, muku basala yango, bimu basala yango, ngai pe na sa obligé ya basala yango. Maintenant pourquoi beaucoup ko benga ye aya awa sans toutefois m'informer que non problème ezo le kawa les a boé. Mais boye awa le ko la surprise on ngala yeba kiti. Na ko ba makambo déjà et puis bozo la tanga micro na bino bobo exposer na bozo ba caméra. Et c'est ça que vous voulez. Et puis Tatoyo azo ya pour atombo la voix na de me dire que non, nzambe soit nzambe. Nzambe nini? Nzambe nini oya to tangila ngai. Nzambe nini? Nzambe oya zo lo wa yindi l'équipe a bulldozer ba zakati nanga. Papa, naza na force ya kuti. Na banga kilo. C'est vrai. Pour ba oba tambola nanga. Naza na assurance na ba. On c'est sur le bas. OK? Aussi si. Olingo lo ba nini? Mutaluka ki biso. Nzambe. Ngam na luka bango. S'il te plaît. Maman. On penda ko na ko simbo penda na nzoto penda. Te zelo esimeli bande pa na yo. So ça la posa o simbe na nzoto zelo ke simbe to mozala pa na bini. Mutako loka biso zali. Toi kana liloba na yo oto yoka. Madame, oza d'accord na mamunde kona zo loba pour que osalango pour protéger famille na bino. Nga nanga d'accord nango. Nga lingi mobile nanga. 2 jours 3 jours. Oza d'accord nango te. 2 jours 3 jours ngai pesa ngai. Que tu aies respecté coutume ya papa na maman mais c'est la bête fait. Ngai. Non ça nango. Et l'autre côté. Tu vas mourir jamais. Nga loko la chef coutumier. Je te dis la vérité, nga loko la chef coutumier. Na laqué lié. Et l'autre. Na laqué lié. D'accord. Allez, Sandra, bête quoi. Et qu'on soit ngate. Bête quoi? Vingila tete. Mon fille vient qui? Vingila ba. Ngai to soma munuti, bashi na toi bête quoi. Luto na toi bête quoi. Mais son gagné, il est arrivé. Sandra, c'est pas ta délivrance. Au nom de Jésus, ma colonne Kangaba, Kobima Wate. Papa, Zonga wana komo na Yesu. Nazo pekisa yo pour important na. Nalobi ma colonne Kangaba, zonga na komo na Yesu. Soyez, mais Sandra azayanga. Bête quoi. Zonga na komo na Yesu. C'est le jour de ta délivrance. Sandra. Sandra. Zonga na komo na Yesu. Je t'ordonne. Ngeka to vutuka na wapi? Ngeka kwa na wapi? Je t'ordonne. Zonga na komo na Yesu. Papa, nazo pekisa yo. Nazo pekisa zonga na komo na Yesu. Papa nazo Sandra. Vutuka to vutuka. Samba lola. Ngeka kwa na wapi ngoso? Zonga na komo na Yesu. Bon? Bangwa shina mundu. Ngeka na wapi? Belikuwa na wapi? Bangwa sana milie mundu. Bangwa shina mundu kaka kamanda. Mungu amuge biga benu. Mentala kimya ke kusina mundu. Na longo une fois dans tout dans la commune. Ben va tukupesa mundu bima yayi. Ben va tukupesa mundu pouvoir yayi. Papa. Na yebi shomboy. Omoni oyo loki na ibota na ngai. Na osunga yo. Na olakso kinga. O baza kati na nga. Baza fort. Nzamba za na posa na yo. Elle a pouvoir monter. Keti musongisa nge kana mundu yayi. Keti musongisa nge yo. Ngeta regretter. Merci. Ça m'a promis ça parce que le Seigneur était au rendez-vous.
Maman Wish, merci beaucoup, maman. Papa. Qui est maman Wish, merci, papa. Apôtre, merci beaucoup. La présence de la Zambie a manifesté dans ici. Bandeko Balandi. Bravo Jésus Ministry organise 2 jours de prières intenses du 25 au 26 mars 2026 de 8h45 à 14h juste. Sous le thème Remise et reprise. Venez passer des moments forts dans la présence des dieux et expérimenter ces miracles. Ah, Jésus! Il y a un miracle maintenant. Yes. À travers ses serviteurs, car c'est lui qui est capable de prier et capable de tout. Retrouvons-nous dans la salle polyvalente Atomium, numéro 32, avenue Kapenda, coin Kimbangu, dans la commune de Lubumbashi. Comme orateur, Thomas Fabien Poy, prophète Eric Kassongo, Maman Lydie Moukadi, servante Clarisse Ouechi, venez partager des moments de prière, de délivrance et de guérison avec le Seigneur Jésus-Christ. Juduric House, nulle part ailleurs, Katia Lubumbashi, la Golf Plateau, avenue Abidjan, numéro 18. Waouh! T'as la piste de monsieur Amouneni, t'as la trône à ma mariée, à table à bouillie. T'as la verre na biso, verre à champagne, ezali, verre à vin, ezali, verre à maï, ezali. Et pas la biso, ma pesa un champagne à verre à maï, parce qu'on a tout. Ah, ma protocole à bouillie, waouh! Voilà l'espace vert na biso. Bato balinga ba baby shower, ba événement balinga espace vert. Dans l'endroit na biso, on a ba événement nyonso, ba conférence, ba mariage, ba fête de baptême, ba communion, ba retrait de day, nyonso ka awa na Juduric House. En tout cas, bato ya ki, ba mariage na nyonso to. Parce que tout ça merci Juduric House. Hey, alors là, Juduric House. Et tu me vois dans 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi, si tu me vois à Zobota, ndi yango kozala keboka bwana eloko nini oyo osenga biso awa tosala nini mpona yango tosengi bote nini Chez Bissot Télévision, la chaîne qui vous ressemble.